Batata bamama balandi mbote toyebi ete mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani na nsima ya kofongola ndako monene ya ebombele ya bokoko na biso oyo tobengi musée tata Simon Kimbangu omboka Nkamba alansaki lisusu misala ya nzela ya pasi oyo bamemelaki tata Simon Kimbangu kobanda Nkamba kino Mbanza Ngungu na makolo na yango tolanda ndenge nini bandimi bazali komi pesa na ntina ete nzela wana esalema. Mercredi 23 juin 2021 tozwami awa na village Lumweno. Depuis papa mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani a lansaki misala oyo ya nzela oyo tozali kobenga chemin de la passion ya papa Simon Kimbangu. Oyo ezali 6e fois consécutive depuis toloba 6e semaine depuis misala yango ekotaki ndenge bozali komona à travers bilili batata pe ba mama bakotaki mpona kosala misala ya ibandeli oyo ko permettre ete ba engin ekwa kokota mpona kosala asphaltage ya nzela oyo. C'est vrai, incroyable mais vrai, tomoni ndenge nini bato batondi pe baye ebele à travers bamboka oyo ezwami pemeni ko banda ye moko Lumweno pe bandeko bazwami ya malanta bazali awa pe bongo na bongo tokoliki ete ya solo ba image oyo bisika nyonso bino bokozala bokolanda yango ya solo boko comprendre effectivement ete misala eselaki ko banda et na lotomo ya papa Simon Kimbangu Kiangani bandimi banso bavandi na bamboka bazwami na Nkamba pe bipai na bipai bamipesi mpo ete ya solo oyo ezalaki lokola rêve ekoma réalité ete nzela oyo esalema. Te rappeler était ezali il y a plus ou moins 49 km par rapport à nzela oyo tozalaki ko emprunter avant ya kolongwa Mbanza Ngungu kino ko koma na Nkamba oyo ezali il y a 75 km et ba mboka bazali ko sepela mingi ba oyo bazwami effectivement na tronçon oyo nzela ekolekela bazana esengo mingi po bayebi ete ezali na avantage na bango e bisika ete bakene mosika pona ko sala oyo basala kaliboso ko tika biloko na bango mais cette fois-ci nzela ekozala awa totondi bino botondi toko qui a été beaucoup la biso na bokebi no eba na butika ko ima na ebi eke bojali na pasi kaka na pasi bosalami sala na pesi bino eba na butika ko ima na pesi bino Mbote papa journaliste ngai nazali kombo na ngai papa Léon Kisilomé son tituvu nazali diacre na Lingomba pe nazali président national ya union de la jeunesse kimbangiste na Nkamba Yeluselemi ya sika. Merci beaucoup. Komona na ya population ndenge tozali komona boye na bilili ezali nzela tozali kosala oyo papa Simon Kimbangu na 1920 tango bakangaki le 12 septembre. C'était le 13 nde azwaki nzela oyo tozali kolongola matiti pour que nzela ngo ekoma lelo oyo opérationnel ezala macadamisé. Donc étape liboso ndango tozali kosala kolongola matiti nde sima nango ba engin ekoleka pona eraboter ko rendre nzela propre pour que ezala opérationnel parce que nzela oyo eza nzela ya bilaka parce que papa Simon Kimbangu bakangie nde ayelaki na nzela oyo tanga kanga ba komité na Mbanza Ngungu de lelongo ekoki nzela yango ekoka l'opération pour le bambo depuis 21 était nzela wana un jour ekosalema lelo makambo yango ekokisami donc tata molimo mo centre akosaki te lelo bilaka byango bikokisami. Merci beaucoup mutona kitoko musala ezali kosalema mais ba difficulté ezali mingi
alors na baki mangisi baza kolanda biso na mokili mobimba oyo akoki eloko ya kolia mpona kosecurir bandeko baza komata na mosala eyala sukali eyala bafarine ndenge kaka biloko ya kolia ezalaka to porter main forte na banzambe na biso pour que topesa maboko bato baza kosala mosala bakoka kozwa mpe eloko ya kolia vraiment eza kitoko mingi. Merci papa journaliste, comme on a dit, papa Jean Maloudi, nazali directeur ya kana rédigé en Kamba. Lelo nenge ozo mona biso bona musala o tata Simon Kimbangu kyanga na pêche na biso. To fongo la nzela. Oba memelaka papa Simon Kimbangu na misa 21. Et papa belge. Donc il faut essalement et comme nzela nous tout rappeler et ben nous léguer là. Parce que eza nzela ya passe ya tangwana. Donc faut tirer la route Simon Kimbangu. Yango faut essalement donc pour ça la nzela oyo alekela na makolo na 20 ans. Yango pour mona batebele to sala musala. Na liboda oyo ya baindo kosepela. Dombola na mukila. Na mukila. Munkumbu ya seye mwana itata mwanda velela. En tout cas, qui est ce qui a kingi kina ya midongi kan sakanako.
Mato widi kaka muwa membweni ki Saint Thomas. Bika Nzambia metata Simon Kimbangu Kiangani kazituswa. Wunu kiki nzila ikalutila kinakakala ye diputa bubu wekina mu costume nzila izibukidi bika Nzambi kazituswa malamasidi vuvu tusidi tutambula mononkumba mama suka mankala mari ivwana ngavavata de kimpete bika Nzambi kazituswa munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela amen. Alibonda oyo ya balindo kusikila Mbote papa journaliste na komba tata mwana pe tata Molimo Santo ngai kombo na papa Raf nazali secrétaire général ya Kinzungi Dila esika oto sali ezali mboka babengi Kimpete likambo toyeli awa tozosala nzela ya pasi ya papa Simon Kimbangu chemin de la passion ya papa Simon Kimbangu nzela oyo ayela kama kolo kobanda nkamba nzundu mbanza ngungu na 1921 tango bakangaka ye donc tango esi ekoki lokola tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki programme ete nzela oyo esengeli esalema nde yango omoni batu nyonso batelemi liloba ya Nzambe ezalaka na nguya ya kosakana te batu nyonso na bandeko bavandaka na nkamba na bapelerin na bamboka ya Kinzungi Dila na bamboka ya section Kiana Mwemvu bamboka ya Malanta bamboka ya Gombe Matadi batu nyonso totelemi pona kosala nzela po tomoni ezali likambo ya bilaka na 1921 papa Simon Kimbangu ayelaka nzela oyo na pasi moko ya kosakana te azaka na chaîne na kingo batie chaîne na maboko batie chaîne na makolo sikoyo sima ya mikolo na tango wana deja papa Simon Kimbangu alobaka ete bambule koya liboso nzela oyo ekotongama ekokoma nzela moko ya kitoko ekozala route moko asphalte batata ba mama tolanda lisusu maloba ya yemei tata mokonzi ya bule mokokisi ya bilaka tata Simon Kimbangu Kiangani oyo ya lobi na biso na tina ya nzela na kati na yango alobi na biso ete nzela wana epesameli kaka na zunga te ezali po na biso nyonso tolanda maloba ya mokonzi ya bule makambo nzela ndenge baza koloba na biso tosala makasi mikolo ezali kokende basanza mpe ezali kokende biso nyonso tokota likambo wana pamba te les trois secteurs mpe bazali po tosilisa avant bamashine nyonso ekota tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Merci biso moko tolandi na bokebi nyonso ndenge nini bandeko bamipesi pona kosala mosala eye ya solo soki totali na bolamu vraiment tomoni ete trajet oyo esalemi déjà ezali plus de 20 km ya solo batata bamama totelema bana poto totelema tozozela nini mosala esi ebandaki toyebi ndenge tosalelaka bana Europe basepelisi ya papa Simon Kimbangu tozela suka te tosala mosala tosepelisa papa Simon Kimbangu tosilisa pamba te ye azali mokokisi ya bilaka topesa ye maboko pour que biso toyebi ezali elaka
ya solo bandeko soki bolandaki biso na bolamu nyonso na micro ezali wa bino mama Fifi Ndongala na lisungi ya papa Landu Alfonso elombi ya papa Simon Kimbangu kuna na nkamba eliselemi na équipe technique mobimba ya Ratelki France na coordination ya Yemoko papa Lambert Makwemi Montiampa.